un, date ezalaki mabe. C'est sûr. Deux, côté ya wata, ngana koloba organisation ezalaki te. Vraiment. Ezalaki bien te sur. Mingi, innonce bien. On dirait innonce bien azo chope na kate quoi. Ah, innonce bien azo tianga kate. Bah peut-être yando moni bongo yes. RTGA dans la chaîne ebele. Koka Mateo Akimi Group. Non, président Nabiso aza mutema ya kofongwama. Atika ka laisser passer à lobby artiste bakangaka yete. Tokutana na beda shorte. Mais chaque fois ba réseaux sociaux naye ba tunaye ba posta kanga. Bon, je sais pas ce qui empêche de m'appeler, mais c'est pas un problème. Oui. La grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Ouais, bienvenue à notre chaîne La Grande Découverte. Babo Nani Nabino 2023 est la meilleure année pour nous tenir, surtout pour nous abonner Nabiso vraiment. Ba fidèle au bazana balanda Nabiso tout le monde va commentaire. En tout cas, nous merci. Merci na maman Yoyo, merci na Mimi en direct de Stétie Bolanda Nabiso mingi. Merci na tonton Kalombo. Ouais, sans oublier Kale Kabango. Nous avons invité dans sans plus tarder, boye bien déjà, tout partagera déjà. Azawa a aussi présenté pour boye bien déjà, Botalakaï déjà. Bonjour. Bonjour maman Betty Molato. Ça fait un bail. Ça fait très longtemps, sauf l'occupation des salaki qui n'a zalaté. Merci que ça va, voilà, ça va très bien. Vraiment, Nzambazo Batela, biso ba otoloba sans Nzambe mobulu. Mawatro. Donc Mawatro, ebele batiki biso na 2023. 2023 pardon 2022. 2022 et lequel biso na ndeni. La fin tozo na moi sima muke. 2023 na fin il y a décembre. 2022 zalaki année moko catastrophique. Vraiment. Des choses que te perdre bato ebele surtout vraiment traumatisme mais il y a la guerre bambula makambo d'accident bon toko corriger nzambe te mais nzambe ye moko ayebi oyo aprévoyaki mpona année wana asala yango te mpona 2023 donc yango nde chaque fois tozo souhaiter kaka la bonne année et puis surtout Bobo sana kosambela te po sanzambe mawatro. Mawatro vraiment. Vraiment tobo sana kosambela te belé ba koma na décembre na janvier ayebeke akota kaka. Asutuka boye akoti te atsuki na nzela. Babi to sambela mingi. Merci beaucoup na Inance Bruna. Donc tokoloba na 2023 to souhaiter binoka babonane mamba malamu ezala. Tokozo mama mkesima analyse na kotika ngo boyete. Concernant le concert au Betamaki le 25 décembre, naebeka ki bino borozala wana bino wa wata. Elo ni sara ki bomona na te juste réponse moka mamuki na lingana ye ba vraiment pana bino elo ni sala ki pia ka o sala na stade et sala mabongo vraiment. Au moins loko ya pia ka wana eza parce que ngana lobaka chaque fois biloko yo tolobaka na lingala et bimi bêtise mais en français ba trouver normal piaka ouais piaka eza mabe mais zalaki par rapport ya ba circonstances oyo ekomaki ya liboso eza nano date ezalaki mabe c'est sûr deux côté ya wata ngana koloba organisation ezalaki te ezalaki bien te surtout du côté où etali penza mouvement qui bopesa actualité batu bazala au courant que événement moko ezali basalaki yango bien te bon malheureusement nyonso elekaki bongo mais dans le quoi carnaval même kobeta. Vraiment félicitations à Wata na 7 ans de carrière. 7 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans de carrière au salaki pina musala no mona na pena miso abatu. So to lito to lo mama be wana to ko sikota sans penza. Il est bien vraiment
côté éclairage, on a sur place, en tout cas, et les cas bien vraiment, donc félicitations. Baras Maluka, bon conseil pour ce conseil à Malam. Sans plus tarder, ozo comme Kabolande ni calendrier na yo côté à nos côté innocent, tout l'équipe automonio na théâtre, tout l'équipe automonio na bagag. Côté Moussou Kendaka, l'université, vraiment. Pour moi, c'est pas facile. Et donc, ma camunio se sengaka. Moutouye mokoye, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et puis, Naza n'a besoin d'ani. Ce qui est là, moutouye biko réparti, tant na yété. C'est qui a mis habité et pas habité ni nazolinga. Mais auparavant, vraiment, on souffrir. Ouais, nazo souffrir parce que aux amis inonce bi aux amis inonce bi on dirait inonce bi en azo chopé na kate quoi. Ah, inonce bi azo changa kate. Bah peut-être yondo moni bongo. Bien sûr. Yondo moni bongo mais sinon c'est un frère et j'espère que d'ici là tokozalana ba plonger ensemble naïe. Bobenga na rapenza bobenga ya mopa bengio zala kina tournage ya nzembo ya mortel ya nini ya maboko milai. Tant to tourner na partie ya liboso et pas na ndako ya ancien président Mobutu. Balongwe kuna babeninga to kende kosilisa clip na Gombe. À ce moment j'étais déjà à la maison donc quand nengo lobi ba emploi du temps nanga nazala qui est puis fatigué yango de sala qui je n'étais plus disponible mais sinon d'ici là on aura des projets ensemble avec lui et pour na ba soutien nengo lobi voilà qui bon, ils ont une équipe d'organisation de Basala Kayango parce qu'ils n'osent bien en personne. Il y a des artistes. Mais Makamunyo Soana, Itali, Presse Baloume, HB, Dizo et Bangope Bazawana, on est déjà en contact avec eux. Donc on n'est pas pressé. Donc ça va bien se passer. Dans 2 mois, on est là en 2023. Ok, non, bien on sort. Très bien, très bien. Mais pour la répartition, il y a bâton dans l'andengo tuni. Naye baka kukabola bâton quand je suis à l'université. Naye bike cours bandaka de 9h, des fois à 12h, 13h. Ce qui est monsieur Zali. Nakoya neti siko. Toujours ça l'émission après midi oui. Parce que na outi quelque part. Et en même temps, ceux qui appellent à théâtre Zali, je les fais comme il faut. Donc il faut y partager bâton na yo. Le président Félix Tshisekedi, il est le numéro 1 de la République. Azana ba occupation ebele. Ceux qui appellent Moko Ezali, Okoyoka Fatia Kenagibo, Fatia Salibo. Parce que ayebi ko réparti ba moment naye na ba temps voulu et puis na disponibilité. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, message nous relancer tant il nous bien la émission pour nous équiper Abedachou. Relation nous besoin on Abedachou. Bon, relation il y a Abedachou exacté. Abedachou c'est une bonne personne que moi-même j'apprécie beaucoup. Na moté mamala moaza nango. Les lorsque qui au taliba œuvre ya Abedachou. Donc on dirait mutumoko bo angelu moko bo nzamba kitisi nase. Ndenga to sa pa mwana moko ya mboka wa. Tala et non seulement pour na mona wana. Félicitations à Abedachou. Vraiment. Et azul lisusu ba na mike ya ba saper apesi bango lisusu kaka ndenge zala il faut encourager ba action ya mutu tango aza en vie. Na papo ya bandai côté kama ina limité asungi et pour nanga personnellement na otokutana na Abedachou te mais chaque fois ba réseaux sociaux naye ba tunaye ba postakanga bon je sais pas ce qui empêche de m'appeler mais c'est pas un problème ce qui est vrai que moi je l'apprécie na moté mamala moza nango. Voilà, est-ce que vous lancez un message mon place à Zabena Tali Benzabi de Nani Benzabi Sali ouais, le boss c'est Abedachou, c'est moi artiste Inos de Bruno Kandakanda, Mutu Atika
ba détracteur ya Afro Congo na défaut côté wana awa penza bazo apprécier même ba oyo baza neti ba ennemi bazo sepela na biso pour façon de travailler ils tellement différent et donc nakosenga kaka chaque fois s'il y a des choses à aider les gens kosala ngo po na moko te ou bien kopona te vraiment sala travail na yo na yebi ke tour na nga pe koya na kozala na bureau na ye et non seulement pour donner de l'argent comme tout le monde les postes pour batu bakadisation que pas na bien d'achat automatiquement il faut zo bon que peut-être pas na inosbi pour zo bon non moi j'ai pas besoin inosbi a pesa nga bon ou bien a bien d'achat a pesa nga bon c'est juste soutien wana ya vraiment aux autres travailler bazo soutenir yo na ba œuvre na yo bazo sala qui au continuer ou aller de l'avant et yango nde nazosenga et non seulement pour na bango même bato balandaka biso awa na la grande découverte yo pe soki oza na bon cœur ya koaider artiste oye wana baprojet ezali mayele ezali on a des idées on va travailler au soutenir artiste c'est tout à fait une bénédiction que mutu moko boye ayebani à travers yo que ça soit que belé babetsa ngape mabakwa ozoyo kapenga mutu azoyebisa yo bino bobandaka kaka boye tango kofulama obwakisi mais quelle méchanceté ya kozala irreconnaissant muto ya sungi yo mabeti muto ya sali yo bolamu oyo peut-être abandi na yo na base yango ndozo mona basi ebele lelo bazo bénéficier ba bonheur bazo mériter parce que moto a souffrir na yo na pasi bokomi niveau moko boye obwakisa ata yo moko motema ya bonyama tala si mazonga moto donc ko hésiter te ko soutenir nga croya que ba ebele ba détruisa yo soit ba déceva yo non nous on est là et surtout que toza bana banzambe donc tokozala vraiment bon sabe d'achou. J'espère que le message ya Bruno Kanda Kanda bitala pe na ngambu na ye ezaka mbongo te basé belé te ba ya ramba mbongo mais aza garçon mo aza très intelligent donc aza na talent et belé bino ba boss bozana bozo ka bozo tala e donc pour soutenir siko tokosi na comédie ou marchandine. Ouais, côté théâtre, ça évolue très bien. Président Nanga, Gelo Reyenga, Nikonga Ndobo, taille S, que je salue, Zoni, Boni, toujours. Et Boyete. Toujours. Donc, tous na pièce na biso ya Ndoto, Tokenda qui déjà vers la fin. Mais semaine où Tozoko Taïza diffusion il y a activité na biso évaluation annuelle ndenge to travailler qui na séance il y a ba répétition mususu et puis na mariage ya président na biso yenga denga balaki et koleka na biso TV lundi na 21h et puis rediffusion mardi na 21h kaka na 7h et donc équipe mobimba to sangana ki pe lobby makambo elekaki bien ingénieur Ouattara que je salue yepe azalaki wana donc il a assisté travail et penza ki non groupe à théâtre et copé ça makambo aneo et puis pesa qui déjà ils ont continué copé ça toujours continuer travail comme il faut pour kuna makambo boyoka boye zalate là-bas c'est le travail au sali au mérité donc boss continuer lisusu kolanda biso et ba appel pezali ceux que moni inos de Bruno Kanda na Congo web na RTGA donc ba chaîne ebele koka mwateo akimi group non président na biso aza mutema ya kofongwama atika ka laisser passer à lobby artiste bakangaka yete artiste bako bengisa ye boye yaka boy voyez accueilli à jouer boko bozo mona pe na ba chaîne mususu artiste na bino azo le kaka donc c'était peu ça vraiment merci beaucoup tout le monde ozo travailler mingi na nzonzing ozo travailler par la bino kuna taille s ozo travailler côté musique ozo travailler
souvenir nini okuta nango ndenge ozotravaille concernant na mosala ya comédie? Bon, concernant mosala ya comédie, il y a bon moment où il te partage toujours ensemble et des choses qui appréciation net dernièrement ou nakendaki na nini mitendi nakuti vraiment là-bas c'est toute une famille apprécier artiste tolela yo fort tolandaka yo nakeli susu maluku kuna c'est toute une famille awa penza na cité awa c'est l'ambiance par-ci par-là à Bandal et à Kasavubu et donc bazolanda biso une fois muto azokutana na yo artiste nalela fort donc ils ont bon souvenir pour nanga et puis il y a ma bépézanga kate, il y a ma bézanga kate, il y a ma béza des choses qui des fois, ok, tournage, très fatigué, croyant que au cause de quelque chose, aux UT, aux ongaboy, ceux qui te zala qui bon, toza ba responsable, moi sina banananda ko. Oh, solo. Déjà. C'est biso to éviter la nouvelle to éviter aux hommes de la biso hein. Non noté mais à bientôt bozela donc makamba bien koya. Après na lorsque ko mona beta ipe na TikTok boye. Tout mona maman. Boya ko balanga. Oh nyonso alingi zo numéro yango wana. Boya ko balanga. Ba tu bazo se kaneli suko. Nyonso za théâtre. Oh nyonso za théâtre na Congo. Ya solo. Ouais. Nakasse message baya obalanga bazo kima bazo sikanga. Oh yeah le boya obala célibataire de père et de mère. Vraiment. Ye aza libre boya obala abo alembi na ki célibataire. Donc yo moi so zawana okutana na ba choc. Donc ozo qui pète tous les sortes à moi c'est mkolo ndele. Comment est déjà? Te au moins ceux qui na kipete moi si bah un an nous ala ka ba critère il faut yo moko oza ba critère aussi pela mutu musu alobaya c'est pela na basi apebe basi a mwinde mais vraiment moko pe il faut ko zanga ka choix oye koya et à la petite vient manger vraiment voilà pour na vite moi si avi basala ka choix komekate oh là génie te komiko sate il faut faire un bon choix OK beaucoup là pour les meilleurs et pour les pires. OK vraiment merci tozo ko chité malé mais to bête aux autres et belete la grande découverte ba ozela ba gag okoyebi sa ba nini tant nini yo pesi ba pour tout ça la ba gag au sexe ba penza nde ba mesala pour na ko sexe kaka te tokopesa les meilleurs éducation parce que biso eza nanu identité na biso ya ko partager ba bonne humeur na ba leçon morale et kopesa ba tout leçon donc d'ici là bozela je pense bien semaine wana à partir déjà à lundi on va commencer à travailler et bozala toujours branché dans la grande découverte. Ah, 2023, Toboma Mutute, mais on va faire du succès. Vraiment. Batu babanda iko boulé que pour ça la succès, il faut kakao boma bat. Non, c'est faux. Non, Nzambe pas zali. Biso toza bana Nzambe, bana prophète konde Paul de vraiment. Donc que sali mon papa communauté à Liloba nyonso. Bolanda biso na la grande découverte, bokozala de cité. On va travailler, donner l'énergie, les meilleurs. Donc, c'est Sengi. Hein? Topé ça, oyo na nous bomonate. Tokopé ça. Pour toi, c'est que ça va battre sur bazan à la grande découverte. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, on a besoin de chiter vers la fin. Un mot. Au moins, que ça la kanga mabe na Congo. Ezani. Congolais alingi ko valoriser lo ko na yete. Vous comprendre. Congolais azan eloko azo pesa ngo valeur te mais ya batunde azo pesa ngo valeur eloko neti vergeture vergeture eza ba ligne moko elekaka batu soit ya munene soit ya kobotama soit moi sur auti kobota soki obengi vergeture ozomona mutazo sepela mais solo binduta soki obengi kaka nduta nduta
Hein? Et puis, autre chose, Moutounyoso, nakenda inanda kumoboya, nakuti mama mukolo, na bana etalaka bana kini français, na munoko de fois. Mona azoganga, papa est parti où? Hein? Mona azotu na maman, yoka maman bango na cuisine. Il est allé faire caca. Siko, mona alobi na été. Et comme il tourne, atuninga, toto, tu n'as pas vu maman? Ngapen alobi, maman a ke kosumba. Moi, on a dit, maman, toto a prononcé les bêtises. Oh, c'est normal. Kosumba, ma bidon. C'était plus ça, c'est juste pour vous faire rire. Et voilà que votre artiste est là. On continue toujours. Bah, film écologique, et kozala, bah, gag, et kozala, bah, série, et kozala. Et ceux qui payent aux gens ont besoin, tout lancer, produit nayo. Nakati ya bagag, na biso, pour hésiter, pour contacter biso. Et ceux qui payent aux gens ont besoin, tout ça, la promotion. Ou bien, au sponsoriser biso, pourquoi pas, pour que vous allez toujours les bienvenus. Donc, des bonnes choses à vous tous. Dans labino, il y a trop. Et ceux qui n'attendent, n'appelle ça en beauté. Allez. Moi, le bang ça va bien. Ah, madame et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est moi, votre auteur. Voilà là. Je salue son excellence honorable le sénateur Rigen Bakonga, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il y a Bisoyeyo, il y a Zamoko Nakati, il y a Arep agissant pour la République, il y a Maître Guy Luando le sénateur, Guy Luando. Donc des bonnes choses à vous. Nous sommes de cœur avec vous. On va agir ensemble pour la République parce que la République démocratique du Congo est le berceau de l'humanité. Comme on le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non seulement parce que tout ça qui toque on a couleur, mais aussi avec la potentialité des ressources que nous avons. Diamant, or, cuivre. D'ici là, il faut mettre jeunesse en action pour que tout exploiter Congo, tout tonga pe Congo et kende liboso. Bon ba kotonga Congo eza ba o ba nini te. Bato bozo mona bazola la ka wana te. Eza nde yo, eza ndenga. Eza nde mabeti, eza nde biso nyos. Ozo comprendre. Po bato bazo tika responsabilité ya Congo na trop politique. Or que en dehors il y a politique, nous avons la part. Yo za na part na yo, yo ya za na part na ye, pe za na part na ye. Donc tous allons toujours unis, surtout Bolingo et régner pour ceux qui Bolingo ezate. Au même temps, les voisins vont se réunir pour détruire Bisso. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons sur la grande découverte. Yo mutoza na biloko za na posa ba sela en publicité ndenge tozo sela baninga. Ko bosana te, ko benga biso na 089 80 38 757. Même aux en souka to landa to ya to laksa biloko na yo et banda koleka na chaîne na biso ya YouTube la grande découverte. En tout cas, na pesi merci mingi na ba nyonso balanda ka biso. Merci na ba nyonso na ba commentaire na bino sans oublier caméraman Nabiso Ouattara. Celui qui a bilili à boye donc c'est Ouattara. Des boutazo bimsaba maé les bélés poto bimaboye. À la prochaine occasion, Kobo Sanate pour s'abonner. Et ça la bien makasi. Merci beaucoup. Bye. Oui, oui, oui. La grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobo Sanate ko s'abonner na YouTube. Oh, chaîne